solo obi poani ba série ndeko wana salaka passer na biso salaka émission dakumuda tonga salaka émission tonga sala émission na wana Mike Kalamba ta saboye ko répondre ngalo banana obetulo kaka to solo ba to ke noka analyse na ninga bien Mike Kalamba boye ko répondre obe boye ko répondre poani ayebi ke mutu ayina sima na biso ayolanda makambo biso to salaka pona yo ko tata so ninga luka gaz pona biso au finga ga Mike Kalamba ah ba pasteur ba ze belé merci là bon dakumuda combien les bata fini ba passer bon fini afinga ba passer belé bino lo ga Mike Kalamba afinga ba passer belé ntima bango te ba passer a faute si ba passer to lo bala bango la ba temple bango to ça pas confier le midi en tout cas mais Mike Kalamba pe omini sero na mer so Mike Kalamba répondra bango to bi pour nani internet fait ça sur ninga sala bongo le loté la série wana 4 ans passé internet ezalaka to salaka la mais to salaka la ngo ba page ezalaka ebelete OK ninga ko ba page ke ebele ke ni to ba vérité mais so sala émission mo siko on va ba page suis et ça la facilité comme la mutuye mo pas sika sali mais bah c'est vrai que au sein émission non bon c'est émission na Mike Atala atala ngote la japonais bon Mike Kalamba côté l'émission d'Akumuda atala ngoke na ngwa ah na succès d'Akumuda zala na ngona frère Mike wana na azana frère Mike na tayeba na succès new man na ngona c'est bisayo Mike Kalamba bandi succès ko le d'Akumuda Mike Kalamba abandi succès ko le d'Akumuda ouais linda linda na toto beta kansembo to ba beta kansembo ya bonganga nzambe ça na nini ezaka ya profiter ezaka ya qualité ezaka teza ba musicien yango bato batika komema des autres OK batika biso to lela bato to balela pas c'est kose balele makamaki to batika bilobela la bango nyonso to wana OK balela na kimia veut pas se cause malade il veut pas se cause abeli et muta kufi nango aleki na pas se cause na mbongo voilà millionnaire grand star il y a kufi na malade ne veut pas se cause à kufeli muta kufi nango azana kutu millionnaire patron oui nani mutu modi kembe pour to ke na musika te ba camionnette mbola wana me camionnette mbola yemo kutana malade ya makasi na to ah l'André japonais akomi bilobela mo boyi keni piana yo comme bani makama olandi japonais kwa yo lobela yo voilà keni piana mère azana kisi na oloba na mère ngala message na caméra c'est message na voilà ngala talonne journaliste pour mona ngala très bien mère omoni keni piana ana kisi mo boyi asimba kisi mo ya salite azalaka bongo keni piana azana mongol oui bien po muta kisi bayi bakai keni piana na loba mongolo ngo suka zanani na ndako keni piana mongola ala tuna mutu ndoso tu yaka na ndako keni piana wabiso so mongola ala kati merveille Samigra amba 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 Voilà mbote na baebanso bazuli baku ya kolanda biso na haut-parleur télévision et tout le coup ya bato ba otala biso merci mingi na confiance bomesana kopesa biso na kolandaka chaîne na bino bolingaka mingi haut-parleur télévision bokolanda biso na canal 37 na Bluesat bokolanda biso na TNT bokolanda biso sur YouTube et toyela bino toujours basango ya malamu na émission na bino bolingaka mingi Star HP et awa mingi lokuté zalaka te parce que c'est l'actualité qui nous oblige à faire des analyses tozalaka wana pona koyela bino bosolo et awa ezalaka compte à rendre te awa ezalaka mafinga te awa ezalaka toujours Obe ba vérité ezanga wabino Samigra amba la Cléopâtre de la presse congolaise certifiée ndenge bomesana na kolanda ngai et matondo mingi na mon DG Gershon Mukenzi balobi mobali ya pembe certifié et à mon DG Rico Kokeriko Lufungula balobi sosa mobali yazalaka Saint-Esprit yazara toujours nabiso awa et un grand merci à la grande équipe technique là je vois déjà mon réalisateur
Isha Maestro Isha et avec Elohim Ngele Siba réalisé émission na bino bolingaka mingi Star HP et meilleur vœu bonne année et lelo nazali na sengo ya koyambela bino moko porte-parole ya Kofi Olomide et Landry japonais en tout cas matière eza penza ya koloba matière ezali ya koloba trobeta lisolo oyo endongwami na internet ya Kofi à faire Mike Kalambaya et Torobeta pe lisolo lisusu ya moko oyo azalaki ancien na kati ya quartier latin na kombo ya passe Écosse oyo uti kotika biso pe ya son âme molimo na ye pe manakimia Torobeta pe lisolo ya rapatriement ya Segem Mignon Maniata oyo ekoya déjà lelo na 0 heure tokosolola en tout cas bakambo ebele ezali ya koloba tokosolola yango et merci beaucoup à Ya Willy Moucheni 00243 le véritable et l'unique code mondial mécène à Karamoko yomtaye barapasi ya bozangi Yannick Kuba mufinuku d'Afrique Yannick Kuba mufinuku d'Afrique ya Théo Zambota moto aliaka dollar et lalate bambote na yo et l'entrée japonais à qui j'ai dit déjà bonjour et mbote na yo boye imalamu en tout cas kala vraiment tito koti 2025 En tout cas, mère, bonjour à toi. Bonjour. Bonjour na yo, bonjour na batutu balingara langue japonaise soda DSP. One buto. Mais on a pesi batutu balingara nga bambota trop. Mère Monique. Asa ne sengomi to kutena olelo. Voilà. Mingi bakufi, mingi basali ba accident. Mingi bazui ba problème, mingi babali, mais biso pe to zungolo o to kutana yo. Eza makasi na biso tia. Voilà. Eza makasi ensemble. Donc yango na pesi na sumbota to na passer nanga. Passer Salem Mwanda na Maloe Kaona na City na piembo tatro na pesi mbote supa ya vinanga Bruno Lubika mbongo propre ya Bruno Lubika pe na pesi honorable na biso Eric Nzanzo voilà futur honorable bana Butembo mbota tatro pe ba changera na tous mes codes ba changera te voilà vinanga Willy Moucheni véritable pe Dorta Dekana pe na pesi Rigen Obama mbota tatro tous les Kofifil ba Kofiette tous les DSP, voilà. Cindy Love, Union surtout. Ah, Cindy Love. Cindy Love, Babima. Ah, oui. Cindy Love peut Babima. Babima, ouais. Cindy Love peut bali. Cindy Love, Union surtout au Romo na bango na hippodrome. Donc on a pesi bango bambota trop. A tout balinga langue japonais. Voilà. Soda DSP. Voilà. Puis na robo sanate chef na Tangenge. Roi yango diabaka. Bambota trop sikazali. Voilà, merci beaucoup Landry japonais balobi DSP soda makasi ya quartier latin soto lali to lamuki oye bandi koloba na 4 maloba ya koloba wa ezakani bakanda kaka na koloba boyenga na rapporte parole ya Kofi ya Cindy te ezakani te wana ezaka bakanda te wana eza kikambo ya kanda te epe likambo nini te on réclame à droit. Landry japonais batebe baibi Landry japonais. Landry japonais za soda ou za soda ya Kofi Olomide. Apa ko za Kofi Olomide na za moko o epele na kati ya orchestre. Voilà. So na lobi bongo na ndenge nini? Batu misu nde bakala batu misu ba mema ngo na ndenge na bango. OK. Batu misu bazaka nini ba journaliste musu to kutana na bango. Bayaka mine ba polémique na bango. Po tu na ngana makambo ya Kofi Olomide. Mais ya ba na ko tu na ngana makambo tam so ebike. Nde tingani na za na ebi programme mère te. Ya za mwasi ya mokonzi. À part mwasi ya mokonzi aza chanteuse ya orchestre. Ngaso na oyende ko lobela ni makambo nde ya Kofi Olomide. OK. Na yo lobela te makambo te tam so mère asali nga jamais na ko yo lobela ngo. Oli kabo eza boete na sens wala eza ndenga mabete. Eza pe kanda te. So 4 makambo na sana ngo eza 4 makambo na nango. Lelo batebe banozela hippodrome batebe bazozela hippodrome taso zela pesa bango date ya hippodrome taso batwe ni beke ba mise na biso mais toyoka pe o mama si alinga yo te alinga kutu te tso ya no ba TV wana bango kutu ba kontaka na bango yo lisute te bongo mutu na mutu azana fa mutu na mutu alingaka même na libota même na famille même de tozaka na kati ya palais bongo même chebino ningo zana mère même pas na yo pe osata mususa eskizenga mais tamususa na mobile na yo osapela bandeko mobile na yo mais okosa pe na bandeko no to so lingaka opo lingaka te mais ngamo no ne na za wa mère no ta ebisanga ki alinganga no te na okango te ke mère alobananga ki na lingala Landry japonais te eza lokuta nga Cindy le kera olinganga pona ninga na za soda Kofi lelo soki nga ve pas ati azabote na ozaka na mère
donc mère alinganga voilà eza nde taso makambo mosusu makamka ndenge yaka balobaka na famille basani eza bon ngana bango to ngana to wande mona batu nyonso to te ngana za mwana palin ngana za mwana ya Koffi Olomide so na bimi kaka émission batu to babenganga mwana Koffi muta Koffi mais ça na mutu so représenter ke ngana zalaka na Koffi mais ngata na présenter tata na lobi loko moté batu dia ba lobi yango batu ba longole loko wana nga sindile kera alinganga voilà alinganga kolinganga utaso alinganga tinga na yebite taso batu ba yebisaka yo o bazala taso ba baki olandi japonais balinga menga nga singa balinganga nga na langue japonais soda DSP na banana no kese nanu na banana no kese no liboso mère ok comprendre mère akuta o mama si akuta yo mère nana yo kutanga siko mère olinganga tina ndeni yekuta olinganga makasi kwa nini ayi batamso na yebise ke sebo ezalaka boy se obo ezalaka boy se obo ezalaka batu tika na ba makambo alanga sindile kera lingaka landi japonais soda d'esprit wani bouton soki mère tamso ali balo batamso mère alingaka tamso makambo su to sala voilà makambo su to sala ke se ndeni oto yaka tamso ke to koya tamso ke ya kofinga na lobi na tie makambo tu biso nyonso to ko point mais kofinga koloba eloko moko boye kosala eloko moko boye koloba boye ta mère alingaka landi japonais na tout droit asalaka mosala na ye oyo ndenge esengelaka donc yango wana ta mosusu. Voilà, Landry japonais, ça évolue, on continue na biso. Bilan ya Koffi Olomide tant que yo soldat penza ya quartier latin et au Fantina Koffi Olomide pendant 26 ans. 26 ans, au Coxa 26 ans, au Yebi vraiment. Bilan il y a 2024, c'est qui négatif ou positif. Il prodome 2025, ni jour ni date. Boni basango ya Koffi Olomide. Ouais, en tout cas, notre mère Koffi Olomide ça bien. Santa Koffi Olomide ça qui toko. Oui, que Koffi Olomide ça grand star. Koffi Olomide ça star amnene. Déjà sur zobi la ramutu, ba tu déjà ba oye bara. Que Koffi Olomide mutu zo déranger. So libumu ba tu oye bara Koffi Olomide libumu déranger. En tout cas, Santa Koffi Olomide ça qui toko. Santé pe à quartier la terre mobimba. Ko banana chef d'orchestre. Tina se kitoko santé ya ba fan na biso nyo surtout à quartier la terre. Chef d'orchestre comment na? Volcan. OK. Ezalaka Volcan. Volcan na PC bambo tatosika zali. Volcan biromba ya quartier la terre ko banana idi biora directeur na biso. Tina batu nyo surtout. Donc batu tu baza kitoko, batu tu baza bien. Donc quartier la terre za kitoko. Bila na biso. Bila orchestre ya quartier la terre pour nanga ileki malamu. Voilà. Biso ileki na biso malamu na l'an 2024. Pour na nini to suis accident moko ya mabete. OK. Malgré bon ba koko so pe zalaka. Bon ba koko so mo ko zata biso ke disque na biso hippodrome et disque na biso les jeunes. Ndenge bato na combattre yango pour ça ki ba nzemba kitoko bato na combattre yango mani mais bila mo ba. Les joies. Bila na biso pena en tout cas disque na so les jeunes les kitoko. Voilà. Bila ya quartier latin eza nango bien. Bila ya bato misu yo mozo mona ke a bato bazu ba OK c'est un problème boy. Tam so me biso pena bila na biso ya quartier latin. OK c'est ça kitoko to voyager makasi to beti ba concert o esenga ki to beta. Na ndenge ala 2024. Donc biso pena bila na biso il est ki nango kitoko makamno to ça kitoko. Pour na disque na biso les gens les mères. Les gens les a disque o l'équipe ba disque tout bimi na monde. Ah bon? Oui. Na ba flezo yo kanate et les kinde. Mère, so ba biso ke disque les gens des so kanate na ba kosi yo. OK. Biso les gens de yo kana makasi. Ba ntsemo na biso ba mbembe, oyoka yango ba génique ba mbembe yo kango, ba ntsemo na biso ba femme, oyoka yango ba tibolès, oyoka yango ba Samuel et tout ba yoka yango ba c'était quoi promotion ezaki makasi te tonde. Eloko mususu to komi na batu misunde ni mère. Musique to no beta ya kala eza lelo te. OK. Musique ya lelo komi na ba mitema mabe. OK. Kala batu bazali mitema mabe to no kansaka ba auditeur ba combattant mais biso ba leader pe ba orchestre mususu. Ba koma ba mitu ba mitema mabe. Ba koma okota pe na tie pa ba auditeur. Oh. On reprend les gens ni mère yobi que les gens eleki na eleki na vimo ya pasi les gens to pesa des dates na on combien les fois to pesa to ba deux fois va bima to bimisango we bimite auditeur en salle rager ba auditeur to koma kala to zana ba auditeur a bien que auditeur mo boya za auditeur ya orchestre mais abombi pe secret orchestre na bango voilà abo secret ya orchestre o ya zui wana mais le to koma ba auditeur ba songi to koma pe ba auditeur musu ya ba jemo to koma auditeur mo ba deux fois quoi aza auditeur mo ko sibino lo ko ni taza auditeur mais aza auditeur te à cause de ça à cause de tout ça auditeur azuka biloko no pa to ndaza mutu ya musicien mo boy ba sali bino jemo boy après ba yibi bino loko mo ba sali bino biso disque sur les gens et ça qui toko Koffi Olomide a ocho boaka
Autoboka des chansons mogobo et na côté ya yanze ya disque sur les jeunes. Autoboka des chansons mo ndenge kei na 4 jours déjà au monde déjà plus de 1 million de vues. On comprend déjà tout ça biso disque ça kitoko biso les jeunes ça danser mais on a bisa batou. Moni pipi na tomate mer. Pipi na tomate va comparer en côté. Et ba on comparer en haut. Pipi la vert ezali, pipi la vert pe ezali. Ya rouge ezali ni pe ya rouge ezali. Mais différence c'est on ezaka na munoko ko soit. Pipi les soit comme tomate ezaka na moi douceur. Ba disque monsieur mona kala mer ezali ko ba pilipili. Et bien même mère était makelele ici nango. Mais biso ce que les jeunes eza tomate. Eza disque eza na douceur eza calme, eza kimia, eza pena poser et ça la makambo nango calme. Biso disque sur les jeunes simba. Eza disque le loke et beti makasoke. Soke na Amérique. Oyoka les gens ne bêtent on a compte ça nani Davido. Voilà. Davido a na carte. Soko na carte Congo ba featuring eza kitoko. Ba fana gezi mawete ba yamba yango, ba fana Inos bi ba yamba yango, ba fana Gali ba yamba yango. Donc ba fana ba te bele baza wana. Donc biso disque na biso e beta makasi, et so beta rapé makasi. Ba to disque na bango eza ko lemba yo momona ba saleka mbangu mbangu ici nango. Biso bena les gens kitoko l'équipe ba disque. Hippodrome. Ni jour ni date déjà mikolo ya ona zo sabatu mikolo yo baso benga mikolo Ovieramba ela biso pe you arena pe mais abeta pete est-ce que hippodrome wana go beta matondenge nini. Merci beaucoup na question tuninga na mer omoni hippodrome arena soto beta rango tendeni un an nous confie l'omide azaina ba problème ebele OK azaina ba problème non un an nous disque les gens et bimate mutabeta ka concert ne lokopé ya sika voilà abeta akate yolika batu makamba kala te po batu su babotami pe ba yo talo makambo ba yo kuta disque na bango eloko bisu ko neti les jeunes ça disque ko confirme nga bi misango après to beti concert nango mais producteur asala biso ba jemo ya fancy makambo belé à part ça oui que confirme ndasa na makambo na tribunal on a aussi makambo ba danseuse on peut na makambo ba danseuse on les gars ya à part ça on peut tout ça pe na makambo maladi ou bimaka oui que corona et yaki dirachara covid et dirachara mboka mobimba donc bato na obeta pena ba salité biso pour obeta concert na salle mère na monde tourner tout ça auto que beta concert en Europe auto que beta en Amérique na pays mo na Afrique ah confirme bien les sika bangade pas confirme les grand ça to ba mona confirme ba mona Congo mbande yangwana donc confirme les na mission ko bangate na salle o ya ko bangate confirme les to beta garantie makambo to beta la raté yangwana mais ils appellent ça beta ndenga salara confirme bien l'accès qui génération o bana mike ba beta ba salle wana na ba mission o ba oya ba mikolo pe misu ba beta ba salle ba danser ba beta neti ba arena wana confirme les ko niveau confirme les as comme ba stade mama ba stade yango no moni biso mère to na hippodrome confirmé journée ni au monde déjà confirme déjà boka déjà aboka estreno ya publicité mo ya mukina bato mokanga o confirme déjà so Michael Jackson asali bo oh mais na kata hippodrome na hippodrome utasukisa ko beta na hippodrome pour les poteaux bato beta ba rosa ba 4 musiciens OK mutasukisa siko beta a o asukisa ke ba beta sur concert eza sur ça Michael Jackson OK ya ko confirme l'omide azoye la bato pe so total na kati na monde confirme l'omide l'équipe ba Michael Jackson l'équipe ba tunyo surtout na ndeka spiritualité pe to ko ya na biso surtout confirme l'omide l'équipe na nyo so confirme l'omide za musicien confirme l'omide za musicien pe yango mona ka benga confirme l'omide za nzambe ya musique donc nzambe ya musique mutazo contrôler l'histoire Afrique mobimba musique et ça confirme l'omide a contrôler na ba sala nzambe ba musicien chrétien confirme l'omide aza muto a contribuer na makama musique ebele ya nyo surtout ya on a zo biso mère ke biso hippodrome eza confirmé ya na zo ba confifil ba confiette ba DSP ba Cindy Love nyo surtout bato nyo surtout ba ninga musique a bien wala za fête ya musique mère bato bele basolo balo bo confirme l'omide na aja confirme l'omide a obeta plainte ya kosala boite te bo ebi confirme l'omide to buka yango bo buka hippodrome la triche japonais mais to buka ngo pona nini musicien na musicien azalaka na makambo na ye confirme l'omide azana makambo ebele confirme l'omide na kiko ba confirme to za hippodrome to beta na ba partie ebele ba fa na Cindy Leker baali oye bien ngo mais ba Cindy Love baali mama sia ko mala ba fan ba fan ne bali ba Cindy Love bali to ko longwa wana confirme l'omide yemo no confirme l'omide ano na ba bo yemo no ya yemo ko to ko longwa wana bo be inviter à confirme l'omide
Kofi Olomide ça ba petit belé ba roya ba Davido. Ba Davido ba Davido petit ya Kofi. Oui. Oh, ba Davido tout ba la Kofi. Ba Davido, ba Diamond, ba Nasa, ba Kleba, ba mise belé ba ça wana. On comprend. Donc ba mise ba se belé biso to na ba biso ça ba to robeta conseil te kio. O ba Kofi Olomide robeta conseil pour mais on a ba génération en génération qui ça là. Au moins la génération ils n'ont subi. Au moins la génération ba gali. Au moins la génération il y a quartier la terre pe ya lelo. Au moins la génération il y a quartier la terre o ya kala. Donc il y a sur hippodrome et ça la mabe, il y a une fête de musique. Voilà. Et ça la fête il y a musique. Il y a un moment numéro mikolo bazo benga année oignon surtout et ça année hippodrome. OK. 2025 année 2025 ko baloko 2025 année hippodrome. Année hippodrome. Ça année hippodrome. Donc année hippodrome mutu toi tu concerne na année oyo. Il faut misenga la pardon déjà. Oh. Ah. Oui, faire la ebaki. Il y a un moment ni faire à moi maïle. Faire à moi maïle. Ngaka tala na Kofi Olomide. OK. Ngaka tala. Atala na Kofi Olomide na Kofi Olomide nga okende la nan. Mais ba concert est belé. Stade de France peut falloir au bêta en 2025 ans. Et ça bêta déjà. A bêta Stade de France. A bêta ngote? Non, oh ça bêta Stade de France. A bêta ngo déjà. A bêta eu arène ou bien Stade de France. A bêta Stade de France. Oh. A bêta on a ba Noël, ba bêta na ba maison noire. Ah. Oh. Ba bêta. Ba bêta. Oh, a bêta non te? Ba bêta sera ba kanza. Sera ba kanza les qui amas ya Séguin. Ba bêta Stade de France déjà. Ba bêta des Stade de France. Mais tant que bêta yo zolo ba tant que bêta yi moko wana nanu te. Mais ba bêta Stade de France déjà. Et si ba bêta on déjà OK ba ye ba bêti ba ba ye ba OK ce n'est pas mon ba bêta. Et bêta des Stade de France. De lo ka danser ça na ngote. Lo ka danser o ba to azo zela. O ba to azo la concert à makasi o ba to ba. O ba to ba wala la onzala. Et ça va toi là lango va toi là on ça quoi masuwa Noé. OK. Mais masuwa Noé alors ton masuwa. Ndenga no isa tombe ba tu de. Depuis nous ça des fois uta. Na machine na masuwa Noé. Ba de ton no kota. Masuwa Noé. Akasi masuwa Noé. L'André japonais voilà. Na masuwa Noé. Donc hippodrome mais ça bongo. Hippodrome mais ça confirmé. Biso to so beta concert wana. To beta concert wana. Biso to beta ngo pona to beta no pona play ya batu. Ba ko beta pona musique. Comment on a plein et le moi qui bêta toyoka son mais comme mingi kara plein pour to bêta c'était penda plein kozala. Musique ina ne loka liboso na musique, sentiment musique. Sentiment musique ça rend la population. OK. Pour la mission ça na bunango. Mission moko te to za la kata kisasa o to na kata monde ande tout ça bu. Akobeta concert mo ya 5 personnes à 6 personnes jamais. Le bobeta concert mo ya 6 personnes attends msuke. Mo fête mo ya mukebo yebi ke salo to beta mo 10 personnes. Mais salo pelo yebi ke batwa se belé ça no yangwana. Après wana et mo benga so musique siko ça la bien. Oza na son kitoko, oza la pena makamno surtout be spectacle ya bien. Mais musique singa pena et ça na batu. Et ça le quoi batu ton bazali. Et puis ça rappelle mon toupé goût à ça les locaux qui toquent. Voilà. Et là on peut pas au sama mais quoi bobé tamata dans stade. Ouais bah jouer musuwa pour la rappeler pour nani. Pour la population pe. Population est montée à batu. Donc on doit yembi la batu wana bo ça la makama qui toque ba mo. Musique singa rabo. Merci beaucoup Landry japonais toko tara na actualité au Fandina Kofi Olomide pendant tant mobimba au kokisa 26 ans ba secret nini oh parce que le lo batu baso bima merveille Rambo a décrire biso comment Kofi Olomide azalara Kofi Olomide atala plus ndenga mona Landry japonais boya atala ke soki intérêt na eza na kati aluka toujours bozala bien pour à récupérer le roman bo e ba secret parce que toyo kamarambo so bima ke Kofi a yende vraiment za grand prêtre côté spiritualité azana ba temple na banda ku wana ken piana lobaki adeko tuna epe tout voilà ngato solo mo na biki na micho na pesi docteur Paul Mutombo mbota trop kolo impact na kwa mo fleury wana big manager DJ Mbi Obama ba vina nga ba docteur de kana ba Holanda biso Eric Nzanzo to lo moko eza bien voilà ko fanda na Kofi ba secret nini oyo mona ya mabe to ya malamu to Kofi aza muté intérêt aza na partie négativité na positivité. Bon mère, omoni na makamunio surtout. Voilà. To ba non na lo balo. Yo merveille ramba ya okuta oti. Wa to no so na personne moi na lo balo lo mo mère na makamunio surtout. Na makamunio surtout, mutunio surtout azaka na mutu na intérêt ya o likambu ya zo sala. C'est ça.
Ce qui peut lembisi makambu na yo yo moko OK soko lembisi makambu na yo omona pe ba changer le omona mutu yo to bazula ke public na ye OK na makambu nyo surtout même na sport voilà surtout omona joueur moko beti trop donc omona pa lembi ba rolinga ba somba pe ka joueur moko aleki o aye na makambu ya sika et ça nango normal et ça la mara partout mais et ça na ndenge bango bazolo ba bongo te nga na ya liboso a pechi wana nga na ya liboso na ye nga na ya liboso na ye nga na za moto lelo ke biso ne mutu yebi makamba Koffi Olomide biso balandi japonais biso toza ba vrai Koffi Olomide po to yeko kuta Koffi Olomide to yeko kuta Koffi Olomide na mo fleri ndenge zalaka bongo te lelo ndenge mo fleri komela bato biso yeko kuta ngona ndenge mo fleri ndenge bongi ndenge komi bakama mosusu mais biso yeko kuta pe na ndenge mo biso toza pe na bana ya Koffi Olomide bon bato mosusu mer bazolo bakana ba sentiment na bango po na nini bato mosusu bakomo vivre na internet bato mosusu bana eloko osala te à part makambo oyo tosala boya mer ana cop mosusu asalaka te ana cop mosusu na ye na bete émission mo boye bato bazwanga na bapage bandolobela nga bajournaliste bakoma ya koluka nga mpo anini nakoma kolela wana okomprene mer mais ça na bato mosusu baye na internet boniti biso baoyo balandi japonais tozoya te mpo na nini toyaka ka émission na nga naya koloba nafinga mutu naloba boye mpo ani mutu na batala nga mpo boye bongo te biso toyaka mpe tolobaka vérité nga so na lobi likambo seke eza vérité lelo mer nga na biso mwana na merveille ayebi eloko mo pa Koffi te Koffi Olomide mer eza nano makambo tu balobaka eza lokuta ye mtabi ayebi basekret nyonso yebi sekret Koffi te ti Koffi apesa ye par rambo wana donc bamission nyonso atinda ye okisama bamission possible Koffi Olomide mutu apesaka mutu kombo na ye te Koffi Olomide azala na bakombo oyo ye apesaka Koffi Olomide jamais akopesa mutu kombo oyo ye moko azalaka nango ya ye moko Koffi aopesa yango te bona apesa ye kombo rambo ye moko amizwa tozalaka na landiti landi Olomide pa aliti landi Olomide pa ali so moni mutu azowela kombo ya Koffi Olomide seka aza yuda oui ayeka pa Koffi Olomide po ayiba eloko ya Koffi Olomide moko boye mais oyo Koffi Olomide azalaka bavrai na ye ye moko apesaka bakombo neti Koffi Olomide apesa Fally merveille Dicap la merveille neti Koffi Olomide apesa borompela diarma ye mutapesa babiloko wana okopoane neti landi japonais Koffi Olomide apesa kombo Etazoma oui landi japonais Etazoma Koffi Olomide mutapesa yango pe oyoka bafle ke loba yesu apesi kombo ka bafle pe fe loba Koffi Olomide mutapesa kombo na te Koffi Olomide mer lelo batu nyonso tu po ba vivre bien ba vivre kana kombo Koffi Olomide yango na loba eloko moko mer ce qui combat Koffi Olomide c'est qui combat lipa mo boné to liaka lipa ipaki ce qui combat Koffi Olomide batu nyonso banga liaka komba lipa wana ya Koffi Olomide so combat Koffi Olomide c'est le gim mo boy les batelons nga profeka kombo wana ce qui musuni mo batu nga profeka musuni mo ka balia kombo wana lelo internet si mo masoto otala batu tuka kombo Koffi Olomide mais Koffi Olomide batu ngo asala batu le côté même na ba passer ati mate ya na ati titre ya Koffi Olomide to ba otala boy amoni sala ngo nini mate oh na ba titre bongo ba passer ya ba passer comme bongo au moins que passer mon sale ayebi que passer même tu vois ayebi que même ministre chrétien mo mais ati na titre ya Koffi Olomide moi na wana merveille likambo wana lobaki nyonso to na lobi eza lokuta nyonso wana kosi nyonso tu akosi mer tozalaka na yo yo na ntimite obotami même obotami libanda même obotami na province même obotami wapi mais ozalaka awa ovanda pe na bato bazalaka na mbongo oyebi basini ya bato bambongo oyo bazwa mbongo ya bakisi na bato basala musala mabe oyeba na basini na bango eyebanaka Koffi Olomide ninga za wana mer nga Koffi Olomide na omelele mbondo nga landi japonais omelele mbondo mtu babia ya maître supérieur batu nyonso ba yako zo makambo pa na ye mer makambo batu ba yako zo pa Koffi Olomide nga na oyebisango siko lelo nga siko na obetelongo lelo o batu tu ba yako zo biloko e pa ya Koffi Olomide Koffi Olomide nga na omelele na mbondo obi pona ni mer mutu aza na bakisi mutu aza na temple na palais mutu aza nganga azaka ne lembo moko yebanaka Koffi Olomide to ba no malembe malembe Koffi Olomide na libota ya Koffi Olomide so to tse libota ya Koffi Olomide na libota ya Koffi Olomide na libota ya Koffi Olomide ya bana na ye bana Koffi Olomide na bota bana ne bana na liboso tina suka ya Koffi Olomide na o ngalo peta musuto yebite yo ka mona Koffi Olomide ni yanga kufa teto yokate
yoka Kofi Olomide bongo abota mongol wapi toyoka te yoka Kofi Olomide bongo mwana mwa kisengi na pale na mo fleri ki azala mwana mo poto mona mutu to surtout azaka na mbongo mutu to azala mbongo ya kisi signe ezalaka omona ke azala mwana moko ya mongol ala mwana moko ya kisengi mona pale ala mwana moko ya ndenge nini okopona ngombe ezanga signe ane ezanga te yo mona ta signe ma te mwana na azalaka te pe bana ya Kofi Olomide tu bango tu bane baza bien baza kitoko toyo kolongwana na libota ya Kofi Olomide na famille ya Kofi Olomide to bana na grand frère Tina Suka yoka ndeko nyonga kufi pakoli Kofi Olomide buzoba en tout cas toyoka yango te mama ya Kofi Olomide mutu aza na temple na palais moni temple no pour kosala yango mère pour kosala kisi na palais esenga na makela libozo esenga na eza mama à part maman ba osengo na fana na bana na yo ba osengo mwana oyo lingaka makasi c'est que témoignage à Ken Pianeza lokuta ezalo na okoma wana bango nde batabakisi ngande siko lelo na yo panza bango nde ngande siko lelo bango ngana sala la bango na yebi bango tu ba petit nanga siko ngala olakso siko bango nde bakisi na pe olakso ba sine na bango voilà na libota ya Kofi Olomide bango tu bazali on a profité na pesi leka mokonzi tout roba mwana mama leka Kofi Olomide azawana ba mama riva bazawana asanda kazali bango tu bazawana tolongwana na ba okese na biso ya quartier la terre okese ya quartier la terre banda quartier la terre banda to bandi quartier la terre banda ba ancien nyonso tu wana ti to koma oya suka o yoka misenyo nga Kofi Olomide awa kufi na podium en tout cas toyoka te mais to mona ba mise mususu ke biro mo akufi ni kola podium to mona ngo bazala kisasa awa bazali okese mususu ba wenge ba nani to mona yango misia kufi na ke leader ko te biro pa kufi biro kufi na podium ke musicien batake musicien raté ba akwesi musicien ko orchestre nani oyoka yango te bazali bazali pour autant ba komba ba tuso misauté mais oisa makamto mo sosu makama libanda o esiko ya esprit siko toyoka yango mais biso na quartier la toyoka miseni azate ba biro tu ya Kofi Olomide biro nyonso tu ya Kofi Olomide ko bana na directeur ba directeur nyonso tu balonga pa Kofi Olomide na ba directeur na biso lio to koma na ba directeur edi diora na ba tutu bazana yoka na ngwa leka ki aleli ke o a eu problème wa saliboy bazate nanda kwa Kofi Olomide yoka makambo salama ezalate voilà donc Kofi Olomide ba jiwana ba kisi wana azara nango te botong ba confirmer penza ke Mike azana ba système wana merveille ramba biye moko kutu na ba appel ando mona penza appel ya Mike Kalambai ndenge bande kota Mike Kalambai omoni Mike Kalambai passer Mike Kalambai passer Mike Kalambai na Kofi Olomide ba yebani lelo te OK so ba yebani lelo te na ndenge nini o no betelo me o nga na yebi très bien ba Kofi Olomide na Mike Kalambai Kofi Olomide azana na souci mo ka ndenge nini Kofi Olomide lingaka ba musicien to ba yembaka bien on comprend ba souci nzita tu ba no ya na palais na José Nzita o ba yena pala ko pa Kofi c'est que ba ebele ba débat ba musicien belé ba yaka pa Kofi Olomide tous les musiciens chrétiens ba yaka pa Kofi tous les musiciens chrétiens te on a ba ndenge ni te ba musiciens chrétiens o tamsuke ayebi makamba muziki OK o ayebi makamba muziki o yeba Kofi Olomide nini o yite Kofi Olomide za na studio na ndako te ba yaka po a initier ba temple ya Kofi Olomide za studio eza studio ya musique ya Kofi Olomide OK Kofi Olomide za studio musique na kata palais na wana azana ba studio na ye mise musu chrétien mususu akozanga pe mbongo ya siasa studio ayepa ko ayepa Kofi Olomide aide aza frère ba mise bele baza awa bakina ba passer bele bakina pa na bango ti bagende pa Kofi to mona Noël atambola na passer na so babunde alesa siko basala gani voilà basala gani c'est ba pe basala bakisi na bango po to yebi pe bato na loba biso ka ba sambela ka o ba sambela ya Kofi Olomide sambela te ya initiera ba wana ba kosio so Kofi Olomide sala yango o mona ngata ya 3 personnes 4 personnes 6 personnes o mata te chanter 3 chanter ba biso ke biso sala ba sala te Kofi Olomide Mike Kalambai azaka na staff ya Marie Lusam yebi ke besser na so Marie Lusam azaka mutawa ya ba musicien voilà ba musicien boye Mike Kalambai so na tambola pe na yi siko Kofi Olomide asepela na Mike Kalambai ndenge ayembaka ndenge azalaka Kofi Olomide jamais ko benga Mike Kalambai ko Mike Kalambai yaka bona l'action temple bo jamais et ça faux
Yoko mando mola nde Mike ando ya kuna. Olobi? Nde Mike ando ya. Mike Kalamba ina mo fleri, Mike Kalamba ya na mo ferité. Atikala ya te. Mike Kalamba ba kutana na Koffi Olomide ya libanda. Ba vidéo to so mona wana. Et ça la vidéo moto mona Koffi Olomide na katsa Mike Kalamba na katsa ndaka mo fleri. Ke baso lia na Koffi Olomide bezate. Ba do kutana libanda. Libanda ba kutana ngo ya ndenge ni. Koffi Olomide tamso so le kanai. Mike Kalamba ya so répéter on a dit ah bébé oui petit moment Mike Kalamba ya yemba nganga solo nganga nzambe ah ba aketa lai ah kiyo bakutani na soirée mo boy ba polité ebele ba bengisa ba vidéo to so mona wana ndete sika moni soirée na moni didition na zalaka Koffi Olomide telemi na za ba be mutu wana sala fête na ye wala merveille ramba bi mtando film te akosi yete ah wana yete wana bi welisa yete linga batu balo bana yelo kwa ngala ndi japonais ona ebiso ngala ndi japonais ko la te pona ngala ndi japonais bunda bitumba ya ndengini ngala sala publicité ya school ya longitima fala telemi awa fera telemi awa ngala ndi japonais 4 na sala succès ndenge mona bango ngape la sala succès na ngaba opela succès na mo ya mola mobali nde wana ko welisa te téléphone mutu ko welisa te téléphone ezani est-ce que yopé da viramba peso par confiance wano yamba ba ngala ba confiance ebele Il y a bébé. Mutu na mutu niveau ya mutu na mutu asana makamu na ye. Yo comment on a niveau ya ba téléphone mère ngam no fana na Koffi Olomide na vanda kana na zalaka na ye nyonso tu. Na lata ka biloko na ye na zalaka makamu nyonso tu ya ye. Voilà. Bo téléphone ya batebeli basala nyama kora ya kapesi mana okese na biso simba téléphone na Koffi. Ayamba pe bapel. Oh, mais ngani elle connaît mais yo ngo sala émission bo. So c'est l'appel moi tam su ya batu ya banane aussi mi sana téléphone. Na sim sa réalisateur. Aussi ça réalisateur na so ça na bureau na osani. Na sim. Aussi mi c'est téléphone. On peut se condition so muta sani ni o yamba. So muta bengi ni ko yamba te sani kata. O ko pas mais. Voilà. Et ça na ninga mabete. Même président na biso Fati asi mi sana téléphone. Bureau na ya za wana. Mais mutu na mutazana appartement na ye. Na département mutu tazana yango biso sala ngana sala ndenge ngana zali ngana za soda DSP porter parole ile makamba ba téléphone te OK on connaît mais biso za bateto ko la téléphone na sala boite nga bongo te biso eleki makambo ya musala ya bien yango la mera na biso ke batu batika ko pakola la Koffi Olomide buzoba Koffi Olomide na temple mete Koffi Olomide aza muto lelo ki aidaka batu ebele lelo so totali mère lelo ba mise bele ba bonga ba passer ebele mère ba passer ebele ba na kata kisasa aw na Congo aw ba sala ba ser ebele na ba dia ke ebele ba onyokama ba ko sa ba 26 ans pa na bango ba 30 ans mais au moins ki ba voyager te mais Koffi Olomide lelo ye merveille wana bonga na nga bongisi poto na kinenge nga memaki tata mwasi na bango mama leki na bango mutami na eza ko Koffi Olomide fali lelo ko mabongisa nani Koffi Olomide ba mise bele Koffi Olomide bongisa eza nini ayide nzambe pete azo ide nzambe tobongisa batu kasi za eza azo ide pe nzambe asa ndenge mo pena ba passer yango Koffi Olomide lobaka eza na vidéo mo te ba ko l'action mère que Koffi Olomide lobaka atsa ko mama Kalamba ke soki mai Kalamba ya koti lola yeba ko ezate alobaka ke ba passer so ba koti lola ngape na kosala nini na kokota lola po ya nini Koffi Olomide tadi bolamo ba passer ba salaka yepe ba salaka yango Koffi Olomide aloba bongo Koffi Olomide bataloba te ke yo est-ce affaire oyo ya pasteur na biso Christian Kimbukusu alias Dakumuda oyo ezondongwa na pasteur Mike base nango eza Koffi Olomide base nango eza Koffi Olomide te Dakumuda lobake Dakumuda ndenge ya loba na émission ngala so ba ndenge ya lobela na émission na ye ndenge lobaka ki ya lobaka ki Koffi Olomide afana na Mike Kalamba ya apasa ye ce que wala ngala salaka te mais to sela ngo analyse voilà oyebi ke Dakumuda saki mission mokili ayena akomi pa pasteur et c'est le quoi le maire ne yo vandi boy Koffi Olomide bosola bien na Koffi Olomide bosola na Koffi Olomide bien mais tant mono sola Koffi Olomide o sala kita mususu ke fimo no sala makamno no tanga ba classe no makamno mo boy okomi suko na ni journaliste voilà ce que Koffi Olomide tam sa fa ina mami elela akol baloki mami ndeko nanga na sawa
na ser na mamilela po ni afungolo ta soki mamilela peso ta so pise mususu te ya lobi ezaki bongo ndenge ya biyozo atoza ngambo wana me ozolala ndenge ni tala kutu Mike kutu tozana e malgré azana ngambo wana me ayozwa makambo te ausala ngo te bi pona nini ausala yango te kofelo mida biki na mukila seto koma na barisema bato ba internet batebele makameli ba koma sala yango muda albaza azana ba azalaka na ba enregistrement so que mère zana betila yo mère o to so no mère oyambi landi japonais voilà to so no be bato ba hôtel biso bala beso bazwa information ya bien ya wonga na biso ba mission tu natali mo oui pe ko ba jamais to konti ba pe loko mo mutu wa lobi pe carton nzima yango jamais et ça gâté mutu comme akufi alobi be loko moto nzima yango te voilà akolo pe makambo so lokuta pe makambo lokuta makambo tu da kumuda lobana eza lokuta eza lokuta oui ngalo lobi yango eza lokuta oh landry japonais mais ngamu na yebiso ngo mère eza lokuta jamais mutu apesa mutu kisi voilà jamais mutu akopesa mutu tayebisa yeke da kumuda za na Christa zali na zali Mike azali po aloba akosi eza lokuta OK eza lokuta pona nini Mike Kalamba yemo kuta olinga ngo te bi pona nini ata so esaki pona bango bo olinga yango te pona bi ke da kumuda ina Mike Kalamba ba sola te bazala pete ndeni kofa ko bengeleke we mutu bote akosi eza lokuta akosi tongo ba akufi parce que azaki na ba enregistrement yango boyo robima ke akosi parce que azaki na ba preuve polo mona ke bakosi émission no pesa les bien na bi ke émission no bato beli ba hôtel yango polo mona ke bakosi be émission tu ba osala ba ko mosala ndenge ni ba ko sala ti audio ya da kumuda yango yo ta bato ba otia boy ezala ngote OK mais romoni segeto ngakufi segeto ngadai ngana mona ki na yeko bateke sule makufela ya mwana na yo mona ngamona yo mona video mo ya sege zo pesa alo ba azo sula na président na ye azo pesa nani mbongo siko image na ba jongo wa na téléphone ya sege ba photo musu tozo mona awa tozo na téléphone ya sege soki da kumuda nini za pa téléphone da kumuda ezali soki ezali audio wana batia yango OK batia yango pona nini bango nde baoluka desodo moni bato baoluka desodo da kumuda akufi azana mort voilà mutu soka akufi tant to fani sa mutu une semaine à mort 2 semaines ezala pona ya programme ya famille pe ezala pona programme ya famille pe mais ezala rappel pona nini to sambelela ye to lobelela ye basumu na ye to lobelela ba biloko to sa nini eke ba témoignage to pesa ya malamu yango esala ke mutu azala ya bien mais tant que mutu soka ko sa pe mission na pona lokuta na ya kosa makambu na ye pour na yeba ngo mère omoni mutu nyonso to so koma pasteur voilà omoni mutu to koma pasteur o aza jeune frère moi aza mutu ba bandi sika ainga koma pasteur mutu otake saka de pasteur so batake Mike Kalamba ne pasteur so batake Mike Kalamba ite ba otake Moïse Mbiye siko Moïse Mbiye ba mona otake pela batake ite po nini pona Mike Kalamba nde siko ba yaka otake po ni Mike Kalamba ba moni ke Mike Kalamba ba otake Mike Kalamba makambo belebele muta sasa Mike Kalamba ba jona batake za nani jeune fille wana OK o bazala na ye yango mona bato ebele bayaka ni bataka toujours Mike Kalamba makambo tu wana ndeko na biso da kumuda loba mais pourquoi pas Kofi le cas dénoncer makambo wana nyonso ndenge baloba ndenge pe ye pe na cher interprète na loba est-ce que papa Kofi ko na bien mère Kofi lo midazali aza vivant Kofi lo midazali Kofi lo mide suka au sala émission na tango no se date na hippodrome OK au sala yango na ebike awoya mata so papa awoya bas papa sango ba rozala awoya bato ebele ba journaliste moi mine na awoya ba roza conférence de presse moi ko sala na conférence de presse na question ne ko sanga te si on confirme bien que ça confirme des amours à mukete magambo confirme bien ça ngwa lokuté ça ngwa ya tina mokoté ale gaga la TV maman ba loba ka bo il comme ça ngwa ya pamba ça ngwa tina mokoté et ça makambu ya lokuta OK est-ce que c'était aussi important parce que pasteur Mike ale kana cher bongo tombo ke le bembe bongo Mike Kalamba atombo ke le bembe té OK o na zo isa bande ko ba yeba yango biso ba congolais to ramité mamabe OK to biso ba congolais to ramité mamabe to linga muninga o so abongi biso to so muninga bongi biso to commencer les jours on reprend voilà même yo mère non osala même camarade na ministre so bongi kaka camarade bozanga ne akoma zuwa nawo akoma ennemi nawo ano kitonga kayo ta muninga nanga o akabelanga te banda ya koma na mbongo boyo biso osaka bongo Mike Kalamba eloko asala ki wana na biso bato to sambela ka bien asali eloko malamu ya malamu oui oui Mike Kalamba asali eloko malamu
Bato nyonso ba condamné yango bato ba condamné acte wana. bato ba condamné Mike Kalambai o balingaka Mike Kalambai te. OK. Mais ngana so que Mike Kalambai asali lo kwa malamu. Webelo basali malamu ndeni. Mais yo so za masumu no kina otubela wapi. Panzambe alimbisa. OK te mutu akina église, akina église na binoti. Ozali lisumu pene ya makasi ya munene kala to no sala kala ba catholique ba no sala wa. Tubela ba no sala wa. Pasango. Et pasango sango na na église na grotte Mama Maria te. Mike Kalambai lo ka sala ki jamais Mike Kalambai ko yena émission. Afin d'abord le makambo nga bo na lobaki bo ite. Maloba makambo ana de son vivant ya. Mais attention ngana wana silisa na wana silisa na koto wana na mais. Mike Kalambai eloko asala kana ngane na sambelaka. Eza asala ngo alobi bena alobi ngo na chaîne na na kati ya église na ye. Pona nini? Bato nyonso tu bo loba loba na bo pesa Mike Kalambai eloko te. OK. Bato ba contribuer na vie Mike Kalambai sa bato nini? Banzimi na ye. OK. Yango fa loba pena asamba na liboso banzimi na ye. Pe Mike Kalambai atsem zambe na ye te témoin. Mike Kalambai ko na raison. Mike Kalambai fingite. Amen. Mike Kalambai a fingite. Mike Kalambai a fingi mo weite. Voilà. Mike Kalambai a lobeli mo wei mabete. Mike Kalambai a lobi ne vérité. Ngala mo wei, ngala muta to solo la te na finanga. Siko mabeni yongo ezali. Ko ganga nde ko loba wana. O mudu so loba. Bo ba passer ba loba ande. Cher. Bo ba passer ba loba ande. Ba passer ba loba ande. Mike Kalambai soka salaki émission wana ngala ndi chapeau betaki na sambelaka. So Mike Kalambai asalaki makamana ko loba ngota une émission ya majabu. Ote wapi ngala nsimango, ngala nsimango isa ya solo. Mais Mike Kalambai tema lobi on a 4 églises. A tout na 4 églises. A tsepe nzambe na témoin. A lobi on a 4 églises. Voilà. A lobi makamana malamu, ye lobi vérité, a solangani na mutu wana te. A sala pe a tiala ko sola na été. Ba passa été. Siko bili ngala lobango wapi. OK. Alors on a 4 églises et ça malama tout beli na 4 églises na ye. Voilà. Et si ka tongola temple tongola nzambe yango wana. Fa to alo ba masumu ni to alo ba yango la fasala wana. Batika o jije ko fiolomide. Batika la bango, batika la welo ko la ba olo ba neza distraction mo ya makasi. Ba yebi ke ko fiolomide sana hippodrome na ye. Ba zongo bebi sila biso hippodrome. OK. Ba yebi ke Mike Kalambai ninga zana abongi na makambu na ye. Atongela Mike Kalambai asa moto le ko foto kumisa ga ye. Boku misa nzambe be boku misa ye. Ngaba Kalambai na okumisa ye. Obi pona nini? Na okumisa na nzambe. Mais na okumisa pe Mike Kalambai obi pona nini? Mike Kalambai azana micho na Congo. Alongola pe chômage mo ya Congo. Na ndeni. Obi na ndenge ni. Mike Kalambai azande mo ne to pesa. Komo ne to pesa ka merci Vodacom. Nde po to pesa pe merci na ba Mike Kalambai. So lelo ba sele so ba majabu te. Tenga to ba ser na biso ba bimi hotel. Mais majabu eza ya Mike Kalambai te. Eza ya yete mete ba to ya na force ba ali. Vous comprenez? OK. Neti concours à Vodacom wana. Ils avaient concours en essai à Vodacom mais bato ba recruter ba musicien wana ba yebaka. Lelo mo to yebaka ba inosibilité mais lelo to yebaka ba qualité mais lelo to yebaka ba gezi ba wetete mais lelo to yebaka ba masala to yebaka wana ba Patrick Boiso mité lelo to yebaka ba pona Vodacom na bato ba recruter ka ba mutu recruter ka saka mutu malamu. Et ça veut dire quoi Mike Kalambai. Mike Kalambai ça mutu mo malamu. Batike loko wana ba solo ba wana mutu ayebité. OK. Bon mais je dis jamais comme mutu la saki mo wei. Mo wei tabu sala bilika malokuta ton simeleka la ki mo wei nai. Ton di mangote. Mais auto na l'an 2025. L'an japonais. Auto ça na l'an 2025. Ton simaka te ya mutu asaki mabe ton simaka mabe na eka bongo ka ton simaka kete asaki mutu mala muti. Mutu asaki mutu mabe loba be mabe na po ni nsamba sa nini alimbisa ye. Isaka te makambo ka frère na lobaki ninga comme passer to bango biso nzima yango jamais ba tusuba ko nzima yango to so solane pe na nite do nzima ngo ndeni mutu azo bien fait Mike Kalambai lobaki nga Mike Kalambai bato tu bazo loba mabe Mike Kalambai ba jaloux ya Mike Kalambai voilà Mike Kalambai ça voué passer ça voué mosala nzambe pona nini Mike Kalambai tango no yemela nzambe bango tu bazala te Mike Kalambai ya beti na ba passer a mineni o lo tangelo na mboka o Mike Kalambai besi na église mais Denis les saolo ba bi inspiration ezara bango le soutien yo so ba Denis les na bien mère Denis les yemo na chaîne na ye mère Denis les yemo na chaîne na pinga ndeko mo na ote ya na ye et te pesi na yo mona yango te mère a finga la chair eh oui yo te finga ka
Yo tu bilo muselo ba na chela alobango ba mabe. Mais kalamba lobi ko mo mabe te. Mais kalamba fingi mutu te. Alobi mutu tuza sana na ndenge elobeli nae. Monso aganga ba passer ba ganga. Ba passer ba loba hotel ko ba cité. Ba passer ba loba bongo. To pa lobi mamo inspiration pe ele alobi apala langi nae. Isa ndenge mabe te. Parla langi wana azo invoquer obenga eza ba mekato wana bango ba loba. Mais bango ba loba tika ba loba. Menga na biso ke mai kalamba moto mo malamu aza fwe passer aza moto lelo ke mai kalamba nenga koma passer bongo ye ki passer na bandango déjà kala abana ki passer nene na banda ko yembela nzambe yebi banzemo mai kalamba yeba o bikisa bato to mai kalamba yo yeba yebi combien de passer mai kalamba beta na église ba passer Moïse Mbi ya papa ya Moïse Mbi mai kalamba beta papa dina bana mai kalamba beta ba passer ba mebela sala tonga koma benga mi passer c'est normal bo mer yongo la ngote mutu muso za danser ça komi akomi chanter so mona ngote akasi batika ko compter mai kalamba batika makama mai kalamba ça mosala nzambe akotika yo côté le pona kofi nga na côté le pona profiter na côté le pona ki mai kalamba ina ye na côté pona profiter na côté pona nani tenga na côté pona mai kalamba ça mosala nzambe ya Congo afingi mutu te alobeli pe mutu mabete alobi ke ye asolaka na mutu wana te atela ko sola na ite biso ba congolais même matoyi na biso oui matoyi ne so mais toyoka matoyi ba congolais yoka bien te matoyi ne so yoka bien te matoyi ne so yoka so babika ba okabola mboko boy yoki bien mais so mutu alobeli likamo boy ya eloko moi bato yoka bien te donc mai kalamba ba bete afingi mutu te alobeli mawete abike ayebi asola na yete siko mer ndenge tuninga makama mai kalamba ko ba ya solo obi poani ba série ndeko wana salaka passer na biso salaka émission dakumuda tonga salaka émission tonga sala émission na wana mai kalamba ta so boye ko répondre ngalo bana na obetelo kaka to so ba de to ke no ka analyse na ninga bien mai kalamba boye ko répondre boye ko répondre poani ayebi ke mutu ayina sima na biso ayolanda makambo biso to salaka pona yo ko tata so ninga luka gaz pona biso aw finga ga mai kalamba ba pasteur bazé belé merci là bogo dakumuda combien le bata fingi ba pasteur boni afingi afinga ba pasteur belé bino lo ga mai kalamba afinga ba pasteur belé ntima bango te ba pasteur a faute siko ba pasteur to lo bala bango na ba temple bango to eza pas confier l'omide en tout cas mais mai kalamba pe omini sero na mer so mai kalamba répondra bango to bi pona ni internet se ça sur ninga sala bongo le loté la série wana 4 ans passé internet ezalaka to zalaka la répondre à moment internet to zalaka nango ba page ezalaka ebelete ndenge ko ba page ke ebele ke ni to ba vérité mais so sali mission mo siko on va ba page je suis et ça la facilité comme la mutuye mo pas esika zali mais ba c'est ça que au sel mission na bo bongo mission na mai kata atele yango te la japonais bongo mai kalama ko tele mission da kumuda atele ngo ke nangwa na succès da kumuda zala na ngona o frère Mike wana na azana o frère Mike na taye na succès o new man zala na ngona zala bisayo da ku mai kalama bandi succès ko le kada kumuda mai kalamba abandi succès ko le kada kumuda wa linda bongo linda na toto beta kansembo to ba beta kansembo ya bonganga nzambe ezaka na nini to mai kalamba yo sa succès ezaka ba nini banda succès liboso dakumu en tout cas merci beaucoup Landry japonais tolanda nanu maloba ya mwasi beaucoup feli quartier latin ancien musicien na bino passe cos tolanda nanu kolela ya mwasi na ye ndenge olela ndenge pe bato bazo akize fali mais balobi fali asaleka geste ya malamu ya komema vie na ye tozonga na régie batela biso elema wana ya mwasi ya papa Pecos mwasi ya papa Secos ndenge pas Secos ndenge azolela après tozonga voilà en image parce que ça collègue ni anya komona été qui a souffrir mais pas c'est quoi ça passé tant na union sur la quartier latin na ebiti bolo bani na kofi olomide na miso obozu problème na koloba kaka na wotu na kaka na koloba boye pona kofi olomide parce que tazali lokola mwana pa na ye abandi kobeta musique pa na ye temps ebele avagene pe ba place ebele na koloba ka boye Kofi atika pas se coste
aza mwana na kati ya ndako asoutenir biso elongo na fali pupa na bamisien mosusu bajibe bawera bazaka mwa mingi basoutenir biso bazonga koro ya pasi ekosi ezonga bai nango na mboka na ye eloko na kosengaka yango wana baede mpe ngai mpona déplacement na nga mpo biso nakini eza so mbala kufi oboti te bakorédéquilive o trop na déplace yango tozoka mpe pasi parce que oboti te pasi ekose atiki lopango mais toyebi te bafamille na biso akini donc faut kaka nde leta nde po asoutenir basunga ngai vraiment nana efimbelo te basunga ngai basunga ngai sekosa mpe finga pasi alobakilaka naki koluka fali atombonaka na sepelisa tozonga oriba maloba na suki. Voilà de retour touti kolanda wana mwasi ya passe Écosse mais toyoki grâce mbisa lobi Kofi a négligé bango Kofi na ndenge a mi pesa vraiment ko betela embonda kuna na quartier latin durant tout ce temps Kofi qui par bango lisusu te grâce ya Fally Aigle numéro 1 ya musique yende amemie na poto pona kozwa ba soin mais abande ko bela déjà awa lelo liwa ememie pe à son âme. Mère afana banana nous afana banana na pesi na ba mes condoléances nanga voilà et là pene fa to kota la ngonde ya ngwana na nous na pesi ba mes condoléances nanga la famille tout ya passe Écosse vient na ngai passe Écosse doyen na pesi ba mes condoléances na la famille ya moi sinaye la famille ya yemoko passe Écosse na ba camarade ya bana na ye na ba ndeko nyonso na ba ninga na ye à part ça na pesi so ba mes condoléances nanga susu na quartier latin mobimba voilà kobana na malgré Kofi ando ki kobana na quartier latin to solo ngo mais kobana na quartier latin ya kala tina quartier latin ya siko bango tu na pesi mama mes condoléances na bango pe na pesi su na yemoko lelo so tozo tanga komba passe Écosse lelo so tozo solanga na passe Écosse ba tozo pese valeur mutu abimisi mutu aboche sana o abimisi sana nzambe mais mutu abimisi na mukili ya se batu ba mona ye bamuna makamuneta sali eza Kofi Olomide na pesi me connaissez pas Kofi Olomide donc quartier la tête okufeli biso to kufeli biso bato pena ba voe même Kofi Olomide ndongo monene nga fandi wana Kofi Olomide akufeli voilà akufeli mtando kipete parce que ça umeli na malade awa ti Fally azwaya mema na poto Kofi azaki wapi bon yango to solano loko mais to solano pena kimia pour comprendre batwa omoni batu batu ebele yango na ebisio batu ebele ba osala pembe na ba musicien mosusu bazo lingaka koya na ba polémique boyena ba polémique oleke basala kandeni babongisa makambu ya ba okese na bango babongisa makambu na bango mais boyena ba polémique kaka oya ba Kofi abani yango tsokande esala mabe batu misu ba yebi na bango makambu ele kaka na ba okese te voilà vous comprenez mais Kofi Olomide na minute au mais pas sûr Kofi Olomide azanango batu misu ba yebite voilà passe Écosse venanga passe Écosse aza muntu lelo ce qui couleur qui to kota na kati ya quartier latin yé platia yango OK ce qui lelo sima ya ba somba brique moko ya bien o lelo ke quartier latin ebuka na raté yé pe azana kati passe Écosse a contribué na quartier latin parce que ça a monté le local sali makambe belé na quartier latin voilà Kofi Olomide atikali ko benga na passe Écosse na orchestre Kofi Olomide atikali ko longola passe Écosse passe Écosse na Kofi Olomide batikali ko soa na ya boye tenga na mona yango te izalaka ninge zalaka orchestre tu singa double gaza azala ye mo via mona ka kolaki azali na ba programme na ye via ko sanini akenda ki na eshi sans qu'on soit nani ma eloko moko te soki eloko reçoit nezali soki eloko reçoit nezali koyoka population ndenge eloba te bayokaka famille bayokaka mwasi na baleki ya passe Écosse baali passe Écosse na Kofi bawele eloko moko te mpe baa na problème moko te lelo passe Écosse akufi eza passe na biso nga moto abengaki nga ve na nga débat onil na profite na pesi fe na nga débat onil na Londres na mbota to aza sotala na Bercy ya quartier latin mutu guitariste na biso comparateur na biso malata ballon na sima mukongo boy ya basket akoma ne patron na coin na débat onil
il t'a bien ganga la ni japonais parce que ça koufi biso to ça na matanga biso bata quartier la tête wana matanga et là comme abe o eza ndengeni parce que c'est tanga no bien na kati ya kisasa awa parce que à longue quartier la tête baza bato lelo ke bakomaki bakoma ofana na fali. OK. Vous comprenez même? Nde bakoma ofana na fali moye pe ko faire sunge zakite. Boye parce que yo parce que bebilo musubino ba faire sa faute. Yo parce que ba faute yo bango ba erreur ba mise na biso baza na ngona katsa Congo awa. Parce que ça comment ofana na fali. Oye ba neti na balongola Kishinjo pa fali. Balongola wa poni. Kishinjo balongola kai. Et pas fali. Alongola kai ke ba série babia belaka. OK. Babia tonga be wala babia na Kisasa. Babia na Kisasa ala na clinique ngalema. Kishinjo osala na orchestre ya fali. Wala babimisi droit chemin. Papa. Babia a obela. Kishinjo ramoni mutu essuyer. Habiter. Babia passa na vie nae. O ba contribuer makasi na ka na orchestre na bango pe azana mbongo na quartier la terre Kishinjo akena mo fleri akezwa mbongo ya babia kesengela babia mbongo mbongo traitement ya traitement tanga zongo batu ba songi nde ba mona kaka bibi mo fleri en traite babenga falia Kishinjo ya bon alongola ka bongo ti Kishinjo azali abalola te abeta ngo vérité pour to linga makabiso to linga ba polémique to linga ne vérité voilà alongola e pas veut pas se constant abeli na kata Kisasa awa biso bata quartier la tête oyebité. OK babomba ngo poani ba yebi ni kishi ninge veut pas se papa veut pas to mona ka ba vidéo biso mona pe biso za na internet ya to mona ka veut pas se quoi ça qui na répéter to mona répétition fallait que répétition to mona ke bo ki répétition ba biso bata ya quartier la tête oyeba raté bata kofi pe bata mutu moko ayeba ka yango te pona nini pona ki vena biso pas se quoi pe ayeba ki likamona ya babia ndenge le kaka OK yango pe apekisa ka pe batu na ye ba ki o signaler mo ba ke sele ki tazu confirme ese yo nzimi pe na mer batu misu bazo bela na minute ba o matamu fleli ba o ke senga mbongo o penza zaki ya ye basale lo komote lelo vena biso atiki denzembo à part ba vocal mais ana denzembo ngana yebi o sala pe ningisa mukeli voilà eza papa na Roissy eza na Kayembe Chetemba bolinganga na yo Kayembe Chetemba ya pas c'est cause oh banzembo kitoko tasko banzembo wana ya pas c'est cause Kayembe Chetemba banzembo bien siko vie so yoki mutu moke mutu asale lo kala fa oyede ete pe na maladi kofelo mide oyede ete osunga ye bayate papa ba yo longola fait pas c'est quoi c'est tout le monde a fait pas ça ça n'est bien tout le monde a vidéo ba sala ka na aéroport fait pas c'est quoi ça c'est aéroport OK poto to bi ka ça n'est bien fait pas c'est quoi ça ke ba ke poto pourquoi ba komi na poto to yo que information ke ba bisi biso ki landi japonais bibite ke pas c'est quoi si à côté hôpital tala fait pas c'est quoi ça poto ninga sala kuna la poto pourquoi fait pas c'est quoi ça moi na poto solo OK avouez moi na poto ba bandi poto bana ba camarade be na poto wana mais ba camarade musu ba so kamwa atusu ba komo kama pas c'est quoi ça bela ki pas c'est quoi ça koma ki boy ba bomba yango mais ba bomba yango biso to yeba yede lelo soki fali aida pas c'est quoi c'est bien Vena ye akuta na quartier latin. Vena ye akuta na quartier baza parmi bato ke basunga fali pe makasi. OK. Lelo peso fala koma bongo esa pe na ba passe cause. Apesa ye banzembo, apesa makambo ebele. Polo mona ke bango baza ideo na mona okese na kesa quartier latin baleki 3 bato bano karamato na fali. Na batasima. Bala qui fait pas ses causes. Félix Tyson na champion. Yamoni bango tire pe batika la bongo. OK. Binda basi tellement alinga ko felo mide makasi. Alinga pe bakamuti batonga ko felo mide bani bango basaki ni ya tikani makambo wana. Suka hidaye. Esa malamu hidaka ipo na makambo wana mer. Siko mer yoka na ibisa yo batu bazolo bake
Kofelo Mide aidara misete bani Kofelo Mide ayeba kite qui passe pas soto bela hôpital azala ki wana batika makambo wana batika makambo nini bango kaka batu ya okese na bango ya makamba fali mutu ba osani nini ba oyede siko Kofelo salani Kofelo salani siko pona congé petit wana grâce mbisi wana toboyi na biso te fala yedaki passe cause amemie na poto ba kendaki isa bien mais azo nganini ebembe mais ya malamu o Kofelo Mide aida passe cause na vie na ye o batu ba robosa na kayete o batu même na famille a passe cause na mwasi na biso mère na biso mama na biso o ya tika na o ya motu ya azui eza lupango oh lupango ala soma la quartier o soma ngwa la quartier la terre premier lupango ya passe cause sa somba asoma on ngeli na direction ya Mariano ko tout monde ba Bercy voilà ayo koteka yango tenga tema toka kako kitoko makasi ayo koteka yango ayo kosoma siko iska nkufila o iska batu basana matanga kuna asoma ona mbongani ya quartier la terre siko matanga o eza ya quartier latin to eza ya F victime matanga oyo est-ce que Kofi Roya mais dole pauvre na biso ndeko na biso na bina ninga na bina na quartier la ninga na bina akufa ko mene Kofelo Mide na ba mort kité ko mene Kofelo Mide na enterrement to mene na vie mortualité bongo passe cause mutu atiki banje ko fa yate ko fa Roya o bango ba region Kofelo Mide za problème na mutu moko te OK pe ko mema Kofelo Mide ninga ba passe cause ba magi papa fali poto Kofelo Mide beteki ma boko asepela ki Kofelo Mide ko kangela ngo kanda ta sepela ki mais tant bon juger que fallait aller ba camionnette mbola ba bibatika oloba bongo toke na biso la toke na biso suka to sisa na biso mais elo na biso ka Kofelo Mide o a contribuer lelo lupango ba vandi nango lelo moi si ya pas sekosi voilà na famille ya pas sekosi pas sekosi aza esuite ezo senga batu ba contribuer ba sa rapatriement ya ko oye ke ya pa ya ndeko fali oye ke ya pa ndeko Kofi oye ke ya pa ndeni ege contribuer makasi ke sunga mais ege sunga pe bandeko ya pa sekosi voilà batika koyela ba journaliste na batika koyela na désordre OK matanga wana eza ya ba musicien ezaka ya Kofi te ezaka ya Fali te ezaka ya ba musicien yango bato batika komema désordre OK batika biso to lela bato tu balela pa sekosi balele makamaki to batika bilobela la bango nyonso tu wana OK balela na kimia veut pas sekosi maladi veut pas sekosi abeli et muta kufi nango aleki na pas sekosi na mbongo voilà millionnaire grand star yebuta kufi na maladi veut pas sekosi akufeli mutu akufi nango azana kutu millionnaire patron oyebi nani mutu mbodi kembe OK akufi maladi maona oui bapera ke mutu OK on va dire mutu te wana baliete eza batika biloko wana en tout cas 2025 oyena ba vérité na yebeza na yebelo na place ana fali aliete ngana yebiso fait pas c'est quoi ça kufili wa onzamba bengaki akina mupita na ye ake na ye voilà ya mabeza kaka neni batu o bango basali ya mabeza kindenge nini il fallait batika ke batu tu o basunga fait pas c'est quoi ça ta bata quartier la te ba ye basunga ye ata batani basunga ya ngwana ngapo na ngama maolia mutu na yebi nyanga ngote fait pas c'est quoi ça kufili maladi ne nzamba moni maladi fait pas c'est quoi ça kufili pour être kuta kufia ngodi kembe voilà merci beaucoup la mère pour to kina musikate ba camionnette mbola wana we camionnette mbola yemo kutana maladi ya makasi na nzoto nyo Landry japonais akumta bilobela mo boye sope na bisuka ne pe yaza muta bilobela sikota maso ba bongo ba kasani Kofelo Mide muta otinda ka batu donc camionnette mbola nanga na sepela ngene na ko voilà au sepela na été en tout cas Landry japonais toroya po ya ko mère côté mère pour cette mission là oh na yebi so ko ferita mu keka ka mère ba mission là moni Ken Piana Ken Piana yemo Ken Piana sana kisi makasi Ken Piana sa asimba kisi mobo Ken Piana yo comme bani makama o Landry japonais ko yo lobela yo Ken Piana mère azana kisi na olo bana mère ngala message ngala caméra sina message nango ngala talo no journaliste pour mon ngala très bien mère o moni Ken Piana ana kisi mobo boye asimba kisi mo ya salite
azalaka bongo bongo Ken Piana azana Mongol oui bien Oh po muta kisi bayi bakai Ken Piana na loba Mongol ngo suka zanani na ndako Ken Piana Mongol ala Oh tuna mutu nyoso tu ya na ndako Ken Piana webi so Mongol ala kati merveille mo azoloba merveille mo ya kisasa te poani ayende konae merveille rambo alende kone alende kone pour osani ko tseli lemu ya osenga mbongo ngamu na confirmer le landi japonais na esako mikolo landi 2025 na lo basiko makamla bango vérité. Merci beaucoup Landry japonais, en tout cas toroya lisusu épisode par épisode ezakika premier épisode lelo rapatriement ya Segen mignon oyo lelo ezali mais bato ba critiquer to suka vraiment no pesa pe ba mbote na yo bazo critiquer rapatriement ya Segen mignon que papa chéri poanini ake indité pe place ba lele na Ave Maria ana ils ont mérité Segen mignon te. Bon eloko sawano pesa ba mbote ngana za muto okese na bango te ngana za muto okese na bango te mais nazolo basiko na compte siko ya famille pela vraiment na famille pela ya baburo pela ngana za muto ba lempela ngana za muto ya kanza ba kanza ba masa tu wala bandeko na masutu fie na nga buro pela Sege ako mérité te ke délégation ba ke jouer eta msusu mutu moko ojenganduka yemoko porte parole mais qui sont des musiciens mo kombimane na morgue ayo kita sous musicien yi c'est gars vivent na ma musique trop fait ayo kata musicien mo kwa yi voilà au moins loko bino mo bosali bolingi ezala na ngoti ya esinga no basala ngo mbangu mbangu oh basali nini eloko bato balingi na ngo ke ezala na ngoti basala ngo mbangu mbangu c'est gars sous mérité to lelai c'est gars ça mutu to kolina papa di peuple c'est gaza muto to kolina martyr na libanda martyr voilà c'est gaza muto to mérité to lelaye ba ke biso na ba ko to ka boy mais ngala zo beta na ndenge ya kisege ko sege ba ni ba mo ne ba za ba biango bana ba zo ekina ngo bongo esila lango en tout cas Landry japonais toroya ezaki première partie pona lelo penza to suki na biso awa bambote na yo poto clôturer émission na biso Star HP voilà numéro bureau à Landry japonais à 085 25 21 961 voilà 085 25 21 961 so benga ozoyanga na peska mbote na yebisa batu mer tala baluwe ko yebele mer baluwe yebele to so yebate tozoye batetala batasimande bakomo kende tout ça presque na bakese bile bana matanga quartier la tesa na matanga fabrika za na matanga oyebi yango danser ne mo pas kufi bato bele on to sambela nzambe mais to yeba pe to préparer pe à venir yana zo isa bato bele ke mutu alinga koma papa lopango chef natangenge azawana ngudi abaka ezawana na pesi mbote pa ve na nga puno lubika mbonga propre ve na nga dota de kana docteur pour le mutombo na kata frisi na pesi honorable na biso jo aleng bambota trop na pesi ba mama hippodrome Jili Lubaki na pe bambota ba mama hippodrome ba bimi mama nange Miline Zemba ya tous pepe la metolo mère nanga Karine ba diama mère nanga José Awendi pe na robo c'était mère nanga Nadine Tsala na frisi na pesi honorable na biso jo aleng pe na kisasa futur honorable bana Butembo Eric Nzanzo pe na pesi Kelimbenza super boss Canada pe na robo sanate Rigen Obama Rigen Obama na pe bambota to na kwa mon fléri na pesi mkonza ba commissionnaire tout Jirin Sibuzobao bambota to la japonais soda d'esprit vraiment to solo la kikara pembe. Merci beaucoup à mon DG Gershon Mukenzi ainsi qu'à mon DG Rico Lufungu la Kokeriko balobi Soso Mobali balobi azara toujours wana Saint-Esprit. Et un grand merci aussi à Elohim Mengele si au Bazaki vraiment la réalisation et Isha ingénieur Isha DT Isha Maestro na Pesibino vraiment merci beaucoup à la grande équipe technique. Restez branchés sur haut-parleur télévision et Aaron Makes aussi je te salue et pourquoi pas aussi Plamedi James Sephora Bisonio Sotozaki Abambo Tenabino Zakinga Wabino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise. Restez branchés côté sur haut-parleur télévision et surtout pas n'oublie pas votre émission Star HP. Merci beaucoup, bye.